Déjà, nous devons tirer attention. Tu vois, ça fait ton négé. Naza unique. Ça veut dire façon d'ango. Nous avons joué là, même le climat, nous devons nous cater là, nous devons nous cater locaux. Si pas ça mystique, c'est là bien. Nga na part nga bandeko ba comédie ba tanga be mise bébé na loba. Na betela bango maboko te. Na loba ezelengi te. Eza bien te. Ba courage ma bête. Sozo féliciter ma bé. O tshikela ngo o pesa ngo espace vanda bien. Na betela ba collègue na maboko te. Famille nga. Ya tumbaku. Nankoro. Noko rangai baza na esika moko ba déposaka tumbaku na nkoro na ndefe na ye na tiroir boyebi ba tiroir ndenge ezala ba tiroir kala ba flama ba bendaka ba kangi na moko ba tiki po déjà ba mesala soka tshelo boka su ya ye différence de salamaki pe muto tumbaku noko comme d'habitude soka ye uti kolia akotsaga lo boka su tumbaku na tie atena ye soki ni bumesui ya kotsa tshelo boka na ke ate toilette po tumbaku même ma beffe na saka na bière et na chimbok beffe mo besaka na tumbaku so ngo so petit tu tumbaku ko so petit ngo so petit mais chimbok ko so petit ndenge moko noko soka ya kotsa ga loboko sui tumbaku na ye aben na solo mona kasi na ye pe ya nkoro ye bala soka za la compétition aya suka so ya pitcher na misabu poa acha na eli na ye apakola la chi chasser a kei compétition. Noko mukola ngobo molile kota ke moni soki mbule so bete e tshaka molile bandako noko ya koti si le boka tala kite alo tshoko de l'orgueil a tshelo boka longole longi po ayebi ka passe de tsango yango noko soka ko si le boko na nkoro noko zuwa maboko abibisa tiana solo noko bende makati soka bende nkoro bandeko batata so senga pe aide profiter na ko pesa mon téléphone noko azana ngaliema solo tile le kitakate solo noko ba telema boy asali coïncidence ma bé atemela faux pour Bonjour, bonsoir, Nabande Kobalandinyo sur e-news et télévision et puis naba fidèle internaute sur Oboza partout dans le monde. Namenicho, je sais que vous avez branché, scotché pour enfin suivre cette émission. C'est toujours moi, votre humble présentateur de l'émission Découverte, Nakati e-news et télévision. Nakombo ya Plati. L'intelligence du travail. Nazana essayons de présenter une émission ya mukolo mwalelo grâce à RM Richard. Mobile la pembe, o yazana sima caméra, o yazo sala musala malamu na kati ya e-news télévision coup de chapeau na yo. Et puis na pesimbo te na l'homme simple depuis quelque part na yebi yo poza brancher na minute yo pour en faire ya kolanda émission. Na pesimbo te na sponsor na biso numéro 1. Maman Rose est la patronne coup de chapeau na yo maman. Soki Nathalie na France na Paris na moni kuna maman Mado Osaku. Maman na prince na princesse. Na yebi ke yo poza brancher na minute pour en faire ya kolanda magazine ya mokolo mwalelo. Na koki kosuki sa na debonome Nathalie kuna ve Babi Rambo le Big Boys. Ve o afandisi masolo ya ba flat na ba boîte na debonome na ndenge moko ya kosakana te mwana Petro Kongo ya tongo mon vieux respect coup de chapeau na yo pe na batu nyonso o baza na minute yo scotché branché pour en faire kolanda émission ya mokolo mwalelo na pesi mbote na pesi bi mbote partout dans le monde bisika bozo. Aujourd'hui toza na kati ya Bondal Mola e-news ekiti na kati ya Bondal
toye ko faire découvrir na ba abonné na biso ya e-news télévision artiste moko très connu très répété allez je dis au hasard précisément na banda le molar na kombo ya Sorbo et ça déjà na ba te belé ba yebié parce que il est vraiment célèbre mais pour na ba o ba yebié té et ça avantage pour na bino ya ko découvrir qui est Sorbo na yende to ko beta masolo sur carrière en fait to ko beta masolo sur sa carrière théâtrale a banda ki ndenge nini a komi wapi azokende wapi donc beaucoup comprendre ngo malamu mingi koleka tango yemoko akozwa maloba il est déjà là à mon côté ce qui va koki kofongola na bilili bomona ye c'est lui l'artiste en personne on est trop beta masolo na kati émission ya mokolo mwa lelo bonjour Sorbo. Ouais bonjour mbote na yo papa mbote na yo papa mbote na mbote entier mbote na mokili mobimba mbote na famille tout papa liputa ye au Sorbo reggae mon fil Banquette du Vamandou, arme lourd de Vaudour 555, arme place de Chaplin. Yaman, je suis là toujours. Merci pour avoir répondu à mon invitation. Ah, merci, de rien. Alors, un mot à dire pour nos fidèles abonnés à e-news télévision, Baro Bazo la Nabi sur la Milito. Nasa, on a eu papa liputa yo. C'est-à-dire que papa liputa yo, on a eu la souga émission. On a sali souka là, sur émission moi j'étais. Un mot pour la bango. En tout cas, merci beaucoup Kakandenga Oti Koloba, papa liputa, Oboyo Kakake, papa liputa yeyo en personne. Beaucoup découvrir mingi koleka. Papa liputa, toyebi koza na kati ya domaine en fait il y a théâtre mais la partie ya comédie. Tolingi toyeba moi historique qui mukie par rapport à Moussala na yo donc en fait au banda ki ndenge nini pour okota na mondo ya théâtre et loko nini epusaki donc eza don o botama nango to na influence ya ba masaka kaka ndenge bakotaka yo ko landi ti lelo okomi okomi non eza nous premièrement don nga botama nango de chez loko makila la part makila et c'est loko oyo moni loko soki eza yo et on réclame partout place aux alliés. Partout place on réclame. À tout côté dans le domaine mususu et réclamer au cas où sont dans le domaine yo. Donc quand na banda makamdanga na banda domaine belé, on a sali box na vie, na ki boxeur champion. On a la qui artiste décorateur peintre, na la qui na sali domaine belé quoi. Mais oyo salaki yanga eza oyo moni lelo na sanango na oyo yo lelo yambeli nga yawo olo to fe na bande de ko réclamer nga de le début déjà banda kala mais na la qui vraiment de ya comprendre na no comprendre de baté on s'apprend et lo ça yo lelo yo de soit loué à l'accent c'est là nga na fandi toujours na boulot na nga vraiment sigo na boulot na nga quoi donc on est boulot na et sali en fait combien des années banda au bandi boulot na yo oyo ozoloba kino à notre commis au sali déjà combien des années la oumeli na durée parce que mon ambition ça sera compliqué mon ambition la bakanisa lelo soki osui moi combo moi batu ba yebi yo bakanisa on reçoit ba timba combo ne bimi to batu ba reconnaître yo ne batu so bakanisa lokola ba comédie à lobby yo bango bayeka lobby artiste ba lobby non to na moment de sacrifice to na moment ya ba boss master di po bima ba bata ko tanga kombo no quand même na bato ça dit pour balata na 5 personnes nanu faut luka o le garba moment ba sacrifice c'est quoi et ça ba mbonge banzela no so muninga le ka ba truc parce que na tambola ça dit biso de sacrifice pour la coupe oyo pour le bat ba banga mo papa liputa Sorbo l'homme du pan et ça partir ya sacrifice na ngai. Il y a un travail, il y a qu'on répéter, il y a qu'on mettre à ma colo, tu peux s'en répéter. Il y a qu'on a la bosseur, pas fouiller, t'es là, les loyaux. Pas si l'on a l'eau, on a un robot qui l'a maille. De l'eau, on a ça, papa, les putas. Sur le bateau, surtout, on a des femmes au gars, là. Maman, vous m'avez télé, vous consommer fruits, en ne maman, vous m'avez tout le barquet. A bandi, car moussala au lobby, bon, ça va combien de temps, bah, nous, bah, les lois, nous, oh non. Tout ça va fruit déjà kala. Mbuma stadi ballon na biso kala quoi. Il va nous dire qu'on se para mai pour pas consommer parce que le bal besoin consommer. On sent parce que le bal besoin consommer papa les puta besoin consommer papa les puta na Sorbo. Papa consommer papa les puta sous na kipan. Non na ki Sorbo te mais na kipan. Na kipan na pe na ki Sorbo. Parce que Sorbo na joueur classique.
La qui gagne na Papa Liputa. Ok. Ngana za l'homme de on a PCP à son âme grand prêtre sans souci. Ngana na qualité ba grand prêtre sans souci. Parce que baba do na ba bato ngana refacer le na na posa ko sala boulot. Tu na sali boulot ba pesa posa ko sala boulot. Et ça des personnes ba kenda moko da tsigala na grand prêtre rock Bordeaux ba roi 3. C'est notre rock Bordeaux et pesa nga sous pression sur ko sala musala. C'est na talagi na tali ba filmer akala grand prêtre mangwaou. Et puis ça va poser au sang musala. Soyez Nathalie ba grand prêtre Maki ba kenda parce que artiste ko kufona ma œuvre tchikala. Ouais. L'artiste ne meurt jamais. Yango moni biso. Ba pesa ka bazela yango wana yo mona bosa dire ponga pena tanga ba un jour combo. Ya Papa Liputa sorbo. C'est ça quoi. Ok, Papa Liputa, merci pour notre intervention. Au Tikoloba elo komoko ke po lelo okoma Papa Liputa o toyebi lelo o lekaka na ba mbonge na ba mipepe. Siko motuna na ngezali tant obanaki ko passer ba période ya ba turbulence. Donc ba mbonge wana est-ce que elika na yo ezalaki ke oko atteindre objectif parce que ndenge balo bakake ba misusu ba bandaka likambu mais tant ba mbonge yaka douleur atiki na ye moyen a continuer ngoti na suka des até donc yo ozaki na persévérance ya ko bosser malgré ba mbonge te na tendeka objectif ti okomi oyo ça mais oui parce que na no guna comité fona panza na ngana lo sabumba vraiment so so lamba ngana nzungu fo ba neni otchela kamai fona panza na comité ozo vimba non na comité ngaba mission na ngamezala un jour na comme na ba niveau ba maître ya manani ya ba ya tona talaka ba mutu nanga comédien nani très comédien du monde nani banani ba Mr Bing na so ba Mr Bing ngaba na kifaka un jour na ba Mr Bing ozo mona mutoyo Mr Bing a ta joué maloba na ita mimaka mo sentir que à sa posseur la liga un jour na ba qualité ba no ba Eddie Murphy à sa artiste mo a beaucoup de personnages. Et lui me fait jouer un film sur mon coca, film bandit banditisuka. Oh changer ka rôle. Au moins ma qualité biso ndaka. Ça ne m'arrive pas à penser à des bongo. Vraiment. Au Tikoloba elo komoko très capital que sokoza Papa Liputa wana na bagag, sokoza sorbo ozali na nini na ba pièce. Na ba pièce. Donc différence wana yo mokonde mutu olingaki omi pesango tonde batunde mutu ba propose à côté toko préféré au salapé ba classique au salarapé na bagag. Non. Différence sur les anga moko tezane boulot za katinanga. Boulot. Au moins boulot za katinanga dans limité en côté. Ya on be salaire que to quitter ba groupe parce que to la très tôt parce que na na mingo sala maintenant ça limité pour trop peser à batu. On comprend. On comprend. Ya mon senga que te Papa Liputa faut tchaka dans na tchaka esprit. Parce que moi, il faut sa détermination, il faut sa esprit. À toi, il y a un esprit, un jour, il y a ce son. Est-ce que le groupe ni oyo au banela ka makamna théâtre? Oh, parce que la bande là, pas grand prêtre. Bon, on a bandé dans quartier, hein. Dans quartier, il y a l'école, il y a partout, il y a l'église. Sur le plan médiatique. Non, on a bandé pas grand prêtre Ngadios. Après, donc, il n'y a pas. Dans le grand prêtre, c'est fils, la personne de Scali. Après, on a au Kende na Sinac. Et par après, on a au Kende na troupe de réveil à Marie-Hélène. On a pensé que ça choque en beauté. Après, on a au Kende Kuna. Après, on a Simbate parce que c'est vrai la combo à la guitare. Mon monde, il y a art, on a besoin de ça. Il y a différents faux à la combo. C'est ça. Ça dit tant qu'on commence à sélectionner des poses, on va la revivre. Parce que série, on est à la guitare, cop et il y a tel au mon côté. Et bien, on a des news en cop. Mais on a pays blanc. Normalement, on dirait qu'il y a un PIB, qu'il y a un boké, un crêpe, non, il y a ce comme un PIB, moment au moins, on a un bon rep. Voilà, ça, on a des réflexes ici. Parce que Christian Chogas, comme tu as dit, il y a un réveil, il y a un toi, pour ça, bien, le travail, ça va bien. On va te répéter la casse à vous. Et après, on a un qui m'a donné le sous. On a un qui m'a donné le PIB. Pour PIB, on a l'art. Soit tourner PIB aux huiles, tourner PIB aux huiles. Selon mon théâtre, la réalité. Négociation les sous. Pardon, négociation faire un écran. Tu m'as boulot dans un réclamer nga. Négociation faire un écran. Négociation président Caleb. Alors ça c'est que tu m'as soit pas comédien. Alors besoin de acteur, actrice.
koshua na joie te yaka bi kande sala mamo elo baba kwa mamo to lo baba biso tout na o chamutu na kinde 3 OK na kinde 3 be ko swanga yi répétition d'habitude c'est les va changer chaque lundi kaka to yo wala to soli ba swinga yi pe to y a deux équipes dans l'autre c'est la rouge noir équipe A bandola to noir blanc capacité à travailler nanga quand des alaka place au trapo so mo quelques notions mais jamais go bibi so go yebi na vie po au bac ça un plus na vie liga place au kenda to yebi domaine na go sala semblant pour soit les sous c'est bon semblant quand des alaka na yepe wana ba parce que betelinga biye ana talent to yebo longole bo tsaye wana ba longole na rouge ba tsenga na blanc koke na blanc film ego ya jeu pasteur patron pasteur patron ego jouer na jouer pasteur patron des film ego ya bon na ngo betel so ana teze ba kambuga des ba so ba coupe Congo le zalaka oh mutu mo yana makambu na ye me ba sien ba obota bantima bani ndeko sala na quitter groupe na quitter na fait na ngasko na parler après qu'on fait na parler Prince Chabani na pese mbo desika mi kili mobala mbinga soin Prince Chabani est-ce mon frère kuneza troupe na yo zonga ba mère aza maman na biso boya mutu te et là yo comprendre que fonctionnement télé le comprendre fonctionnement de maman zo marché zonga na yo na ko zonga na de réveil ko zonga de réveil na fandi na ngai après to ko fona mama samso ba lianza li sofotin ba tofi mwanda Fabrice Mbala ça toi que belé après on a éco négocier ba cupidité ba miroir ba film bien jouer qui et après na éco pour na migi sala na no monde na limité hein voilà na qui ba limité après négo quitter négo sala bon on a mode conséquent tout c'est ka ba na moi conséquent ba tout tu le négo na fait na boulette il faut bien bouger il faut bien y bana créer le look et ça la bête il a bon no mo négo créer papa li puta lelo yo c'est sorbo outi koloba eloko moko ke ozalaka limité to lingi to e ba donc eloko nini e banaki ko limité est-ce que ba banaki ko empêcher yo ke ko pesa o ba opportunité o e ko salo ke ba to ba découvrir yo na ba groupe en fait na ba groupe nyoso yo leki non moi ba troupe to no jouer ça dia batu troupe ya mutu ana o calculer place ya lingi so lingi to so boyo faina yo mais or yo so ma bele fo sala ya o calculer na gauche mais yo so rêver droite o yo kai et on s'en dit bien sûr on jouer pas besoin de dire merci na personnage bien à jouer nanga bien sûr na ndimi mais on ta la place na rocha bien sûr na kena elo mais na choité moment na mona ke na comme qui limité trop na pesa makambo on lingi mana pesa te na bi non loin na belo sala na no jeune na esprit na pinche nanga aje ça aje ali na pinche no mona ko ke nanga pe na okende ba ba mo pe malheur mo bon ko ke nanga ipe lelo yo na be lelo sorbo papa ni puta vous êtes fan d'agi pelengana za qui m'a filtré ouais donc vie et ça mystique c'est ça si on a yo moko au préférera ko jouer comédie to classique na yo moko penda nga moko na ifsala be na ko limiter carrière na ngati na ko limiter carrière na ngati ngana jouer tout yo monde se consommer no ngai yo monde moni place o moni ke papa li buta fera consommer na jeu kayo so na besoin benga allo papa li buta na besoin on a un programme tel jour bon non libre c'est bon tu jouer le regard tout na il y a déjà le bas mais pour mon jeu classique faut mettre ba costume faut mettre ba liche na boya te OK c'est bon place ni bato so ni masolo tout alors papa li puta ezak gag banini et dans le big gag déjà ma puta ce que to lingi to découvrir inspiration na ya li puta ozoka ngwa donc et esprit maganini tant tozo mona papa li puta donc pour inspirer Bissoni, te faire comprendre ni na elokwana. Créativité la place qu'on imiter. Wow, ça c'est profond. Au moins muto a imiter on a limité même ta créativité on s'en jamais limité. Parce que on a créé. Parce que toyebi na monde en lelo ya a pour ça la combo ndenge toyebi c'est qu'il faut moi lititi ça. Peut-être que liputo to mona kana ezipa makambute biso to mona kana liputa. Zogezana moi lititi na se bon ngala linga muto qualifier ngesika lingi parce que na vie so muto zo qualifier oza muto zo qualifier
Dans la quartier, il y a eu Biga. Tout comprendre. Donc, Ah ouais, ma belle. parce que la vie, il faut que nous fasse une façon de lier, on est allié. Ouais. Qu'on soit peut-être défendre en côté. Soit on défend le côté comme il y a solo. Mais est-ce qu'on défend en bien bien? Nga c'est nandima na tout balobana nga so babeli putain des aria gwa nandima ka na na ton c'est na on débattre dans le baiser qui si détail ou tes place moi non donc c'est que zabe na bato oh bazo continuer koloba mabe na liputa wana mais déjà biso ba comme déjà auto on a style moko bo déjà ça style moko déjà remarque na biso pas batu ba remarque style déjà ba interpréter ngo ga mabe que ça mingi beaucoup plus ba tenir autant mingi na fétiche yango moni que son nègre pas pour ta soit déjà imagination nègre na boule la ngo la conseil la ngo débattre parce que on ça la débat ngo on ça la débattre muto azana pala biga abata bagwa wana so sembenga na ndimaranga pour beta batu di bakute o mona ndibiki sango ya o mona ce que na fio ke mona ndaku na pesa exemple mo ko ba olandanga na ndaku so azana bana mi balé et l'or est bungi. Moi, na o mona zo chambuno makasi. O azo lela. Ngatem nation est-ce que ngam na sui. Na mona o ya fandi kimia. Ali nga kolobate. Oui, mais ça ozo sala debebele. O mona ozo lo bangai. Ah, te ba dasho balobake. Mi bi ba mino makasi ba sala makamba ba sala ba blo ma be ba défendre facilement. Mais o mona fandi kimia ye mu yibite. Pour un moment national quand ça voit on a pour rien du tout national que l'on a monté est-ce qu'on démon en a et l'on a tchana mutuna ya ngwana na défendre ma bête pour comme solo bato kisi ba wanga na ngate mutuna sela kisi wana masela ngo après e ko ebana mais eza pe na bato misusu tango bato bazoloba si yo bazo continuer koloba bazo mona ke ozo réagir te ba misu pe d'après compréhension na bango balobo moni azangi eloko koloba yango afandi kimia c'est que za makamba solo Nabia, so dans ta discernement, on comprend maintenant le baguette en côté. On se rappelle. So dans ta discernement, on comprend que pas les boutons le bambara solo. Mon toi croit que le fétiche on est italien parce que dans le domaine tout, même la vie spirituelle, mon là dans mon qu'il faut et mais c'est au télémi alors. C'est bon. So télémi dans zambete, zane c'est comme au télémi. Zambé ba fort mais c'est au télémi wana. Parce que mon qu'il peut rosara dans katikatité, au coup falloir zoba. La fille c'est comme ça. Bato ba c'est dans le domaine de bon sur fétiche à mon nabiso. On a tant pis na bango hein. O ba c'est la pe zambe. Bola mu na bango. O ba c'est muta mutaza na place na ye. Mais so nga na za mutu na c'est la grand prêtre nkolo yo mona lo ba no bo défendre ngo parce que ba lo ba ni to lo ba nzambe trop. Mais ba temisala mabe. Vraiment. C'est que ce que tu comprendre na kati ya domaine o ya art c'est que atape que ozui ba kiso tino mupandi kombonora ekoyeba. Soko tikali na grand prêtre nkolo. Yeba robeta bal te simba kisi ba peso balo chabi. Nengo ko bebela balo ko yeba te. Nanga ngo tuna yo mte bomba te. Nganga ko bekara yo mystique. Est-ce que voilà? Yo zo la ngani. Que o ali bosso la musala. Bato bazoma ma fétiche bachali bosso suko na bango mabe. Ba masto to sala bango bulo moko. Ba yanga na mo pepe o mona skiti par mabe ya nzambe ba kitara boita. Tout comprendre. Et là ba comédie musu bazana ba collègue nanga ba garder ba bande tilelo. Mais là même sous ba ba pression ba suki wapi. Faut yeba ko sela ka nzambe pe na bosolo. Bulo nyonso yeba no ka bulo. Ça ne sert à rien. Siko na ba collègue na yo oyo bobanaka ko souffrir na bango tango bambonge mi pepe ezalaki yo lelo otie mwa mutu bango pe batia mwa mutu to batikalaka na même potion bona mutaza la fina ye hein ngana ko lukana bendo mo bule sulu ngana peso kisi ka bazo lo bi wana siko tango bamonaka yo mata ba en fait bango ba yango na lobite ba bulaka mabete na famille na bobi bo peksa bango. Tout toi africain toi bantou et là mususu ana ngena benda be mona mai yanga sanga nga trop mikolo yo po na ko ba plan cache bombe sur le bingo to ça trop ba liputa muna ba aussi ba beba a bebi sa be yo keba zama yele sko wona zo pesa mutu moralin ya se mettre préféré à biso
pesaka makambo salaka boulot bon benga bongo moi lelo YouTube ande mona CDT YouTube apesi moto tout avantage même to salaka ba muno maboke no ba nino na sima TV et na sima porte soki kaka bamoni na internet to sa musano bien oza la sélectionner et ça bon chuté c'est dende zalaki qui moi qui tribal moi qui batu moga très bien comme ils sont le pakala le YouTube marqué ma mbongo influente par rapport ya ndenge CD ala ki mais pesi moto tout avantage abimi a ça qu'on se prêter arnaye partout ba besoin monango so mon o sa musano zo YouTube aso bengo te c'est qu'on sa musala bien té c'est clair multiplier le travail multiplier fort la carrière na merci gloire à Dieu na sa carrière na tina le papa liputa na quelque conseil collègue mo tournage de téléphone vraiment alors et on a un clip de musicien na quelque conseil musicien mo te clip na téléphone so imagine toi ngai na ko mo senga so musicien ba clip yo mo na tous les clips ba Congo te ouais au salon au moins dans tous les clips à Congo, c'est nous cinq musiciens. D'accord, au moins dans tous les clips à Congo. C'est pourquoi ça l'a monté. Faut que nous travailler dans les sur les matins, dans appel, il y a sélection. Quand on voit appel, trop nous. Faut que sélectionner un minimum de niveau dans les matins. C'est normal que 5 gars, on a un niveau dans les matins. Otaki koloba elo comme très capital que liputa olataka pour na ko démontrer bato au lieu ya ko imiter il faut copier ce qu'on ndenge obina ka tona po bina ka makasi ce qu'on ndenge obina ka bongo to lingi to comprendre et exprimer ka soni ba comédien ni sont presque ya Congo ba sala mingi o mingi baba humoriste presque na lobby mingi ba sala ba clip ba faire des kala musu ba sala ba clip ba songa na différent pour naza modèle na ngamoko nana de l'hôtel puta de libanda ya Gaillard na exploitant libanda na mise en bas mystique nana de l'hôtel mutua Gaillard libanda maputa beta ba démonstration ba danse nana différent de na bango kota la ngaboli bu nene libanda na mise en bas déjà mutu fa tira attention tu as ça fait ton ngeni naza unique c'est une façon d'anga nena jouer là même ba climer manini mutu fa lukata la ngona no tikano eloko tu vois un mystique outi koloba elomo très important que oza en fait l'unique à l'HT mutuna mukili akokaka na nyoso te na yo moko penda tindenge osalaka makambo na tindenge omonaka baninga basalaka makambo omonaka penda nani alekio na kosala et na ko créer na ko sekisa moi na lo ba mutu moko lekinga ça te parce que tous les comédiens tous les artistes la musique de Congo ba comédiens mutu moko na komate na mondo muta komasa te sikoyo na monde biso ya art ko tolingi toyeba pona kokoma il faut donc il faut okoma nani o atteindre niveau ni puis osala nini po olobina nous bokoma te art to sala ya biso to benga ngo maboke et c'est la limite siko pona kokoma nde tozolinga to comprendre et pourquoi la limite te pourquoi parce que moment tout faut le kopesa batu ga loko ya sika o batu ba découvrir te catch na yo. Est-ce que vous comprenez? Je comprends. C'est-à-dire, il y en a des choses que tout le monde a commenté. Outi kolobageza na limite. Donc, et l'autre est na limite, c'est que ça indéterminé. Donc, comme ça na limite, c'est que tout le monde peut être à kokomaka. Boko continue à kokomaka. Oui. Parce que preuve année chaque. Il y a une preuve année. Notre émission qui est hors émission, notre émission qui est la comédie belé. Ba comédie belé mon na style na yi montre mon peu na statut de jeune na yi montre mon peu na façon d'être jeune na yi denga me bela ko na yi denga jouer là quoi donc montre ba chaque montant na catégorie na yi on sait pas donc premièrement to koka na honte j'aime de sangisa rabiso pour ça la comparaison mutu ke mutu ba lekinga to mutu bonga na leki era trop bien na boulot parce que et y a un personnage musu o yo ko sala tenga no sala côté na maman le kio personnage musu onga na kosala te mais yo sala ngo côté no selini que yo na efsio que
Moutako maraté na Donc, biso. c'est complété à Voilà. Voilà. Vraiment. Waouh. Mo voilà. Et c'est intéressant, vraiment, c'est Sorbo hein, en personne. Papa Liputa. Ogi Mayene. Dans ce cas, Ogi Boania. Boania Zali. Sagesse. Mais question, moko, oh, vraiment, les autres, na Arnabiso, en fait, il y a Congo, Oyo. Même les bandes de Belé, na Libanda, Mboka, Yebi, na Congo, en fait, il y a des douleman, il y a des danseurs, il y a des comédiens. Donc ça est loco et ça la biso na Afrique ba pays ndeti ba Côte d'Ivoire, ba Nigeria, to pe ba mboka misusu ba banga biso. Mais ya ko kamwa ke tozomona malgré ba talent ya comédie o tozali nango na Congo mais ba artiste na biso na niveau ya comédie bazo koma na niveau internationalité. Pourquoi? Parce que ceux qui totali bandeko na biso ba burkinabé, ba malien, ba somalien, ba ivoirien, ba camerounais donc ba koma ko sala ba gag déjà international et zo les gati na ba Canal Plus. Mais pourquoi biso tozali na ba Sorbo? Pourquoi? Parce que mboka na bango ba pesa ngo valeur, musala na art. Gouvernement na bango ba considérer ngo. C'est que awa ba considérer. Eza parmi biloko oyo ke e ba kisipe un plus na mboka na bango. C'est que awa. Non moni bazwa trakatio non, trakatio te. Non moni yango bazwa ba pesa ngo ba avantage ebele. Papa ngala pesa kisema mkia. Na sengi on ndako na jouer pesa lelo mu connaît bona style sango. Pardon. Le laisse maintenant yamba papa ya. To na sengi on ndako bona jouer. O singate awe simbate. Mais place au tangi ba combo. Avant l'État considérant ngo. Ba individu déjà. Bon mo ba pesa ngo ba derrière valeur. On est singa moto ba pimele loko. O sengi ndako oui ya ko jouer ko. Ba ko ba sepeli. Biso mo no de bandano na kibo biso mo ka vote contre ba konzi. Ar na biso ezolingo bimo kasi pourquoi or biso ba pays Afrique belle Afrique centrale. Biso to ba kolobor. Oui. To perdre valeur na biso makasi pourquoi? Premièrement, biso ba to ça na place na biso. Mais o esen fatal ba kaisa ba pesa pe biso avantage. Donc gouvernement. Ba considérer biso. Gouvernement. Ben oui. Ba aider biso. Au moins toi ba yoka ba consi. Eh ba yoka ba éléphant. Ba yoka pe matiti. Pour l'éléphant place abunda la bitumba. Abunda bitumba na espace ta. Abunda bitumba na se, bitumba banzoku. Matiti aura capacité, bon considérer matiti. C'est ça. Ba zo rappelle temps. Ya yoka ba biso matiti. Peut-être musu matiti. Ba ça peut un plus pas consommer yokia. Banzoko basenga ka avantage na bango te battre rappel le matiti. Ça c'est très capital vraiment makambozo. Donc tu comprendre que bamboka wana soki ba komi mwana niveau ya likolo parce que gouvernement et fongoleli bango ba porte. Oui. Et ça en sorte que ba koma international même Canal Plus et ya ko solliciter bango pour la comédie. Donc gouvernement et fongoli maboko. Mais oui. Awa biso bazo kanga maboko. Sikoyo tant bomonaka makambo wana entre Karamaboko c'est trop dur. Ça dit batala pe biso. Batala biso alors. Batala vraiment. Bino moko ba comédien merci na nous parce que on comprenait déjà eloko ngo. C'est que bande ko misu pe ba comprendre ngo. Si ko ndenge ba comprendre ngo est-ce que entre bino bokoki ko s'organiser te que beaucoup tana pena moko ya ba continent niveau ya gouvernement pour batela bino likambo. Wana ma matiji. Ezama banzoko. Banzoko to ba kutana yono to ba ke banzoko to ba ke na rappel boso. Balo ba pe batela kama chichi. Ba defona rateka pona biso bandeko na biso botela biso boité. Ba defona bateli sabango ke chez nous ezamulayi. Ba teto ba kenda liboso be bandeko loba. Po biso ba chichi to ça la défendre. Ngamba chichi na roza na projet bien. Mais pour comme wana c'est impossible. Vraiment. En tout cas, tozo qui est déjà na suka motuna ya suka Potoshite. Toyebi que à l'époque, surtout na série akala, ba biloko ndeti ba scène, il y a ba théâtre, il y a en fait il y a ba série et zala ki ba scène moko du genre conseil.
oyo ebandaki ko conseiller batu ko édifier batu to ko relater ba histoire moko o ekopesa batu mayele siko tozo mona na ba pièce misusu ya lelo ndenge ba acteur na ba actrice ba komi kolata eza vraiment du genre éducativité soki ndeti mwana donc en fait famille ba fandi bazota la TV ensemble siko babila teli o bazolata wana conseil nini ekopesa na bato bazotala. Au-delà de cela, la réalité, tozo mona ke ba sexe tapé na kati ba comédie. Tozo yo kango kaka na basa na basala nzambe na ba musicien soka na kati ba comédie pe ezali. Ezo salema na cesse. Un mot de la fin na yo donc na sujet ya likambo po na yo au mona ngo ndenge nini. Et puis conseil nini okoki ko lancer na bato basala ngo. Na pasteur na ba comédien bango tu ba rabatu. Moto yemo ta mettre à vie na ye. Ma besa na penser nanga malamu besa na penser nanga yawo to tambola na kufa to tambola pe na vie motu yemo fo pour na nzela ya bien nga na par nanga bandeko ba comédie ba tana be mise bebe na loba na betela bango maboko te na loba eze lengité eza bien te ba courage ma bete sozo féliciter ma be o tiki lango o pesa ngo espace vendre bien na betre ba collègue na maboko te mais na défendre ko tout de bango papa zabi bay lo ngai erreur so que ça une fois trop comprendre mon question comme une fois trop faut go marcher on se reprend comme marcher ba on est ba pasteur quand est ba pasteur ngada rolo ba tête bango na ngaku ko défendre bango trop te po RDC, toi le seul pays où tu commences à me d'étiquette. Toi le seul pays Afrique où yo comme Zambie, comme le roi comme spaghetti. Mouton ça va aventure na Zambie liboso. Au moins dans Nigeria, dans la Côte d'Ivoire, dans clair. Soit c'est la nganga na yeso c'est la nguma, ah la nguma. Sima. Ma mon ta kaba pasteur ce qui c'est mon frère. Ngamba ko le belango trop parce que na route débordé. Ozomona, faut que ça la ba maman. Ba maman na sengi bango rigueur. Lelo ba tondesi ba église on a mingi ça ma maman. Moko ba maman ba ta rigueur, ba ta esprit. Ba kozanga cop. Non, et comment cop? Mingi ça cop. So tali ya on ba ki tous les films ngana comment papa li puta. Lora mona ndenge ni ko lobela ngo poete. Ngada ko frapper ko kala ba filmer. Vraiment. So très même ma gag na ngabi ko na chancha. D'abord tourner ma gag série concernant ma kambuda boba salaga. Hôtel ba histoire ba filmer concernant ma boba salaga. Para ngam ta blaguer dans Zambete pe na bo moyo to vendre ya kapote nkolo. Isa bongo. So comme blaguer na combat grand-père wana. Ngara hôtel bela yo. Merci beaucoup Média Ezali Ngonga oza comédien. Depuis Ebandeli ti tolingi to chité bande ko balandi ya Inus télévision ba ko zabe na sengo ce qui au métier ko sexa bango momuke malgré donc oza très bien habillé donc na lulio fort. Beta moi et l'homme simple à CV là depuis quelque part. Yo. Bande ko batata, ba maman, ba papa, conseil gratuit. Différence wana na mona na famille nanga. Il y a Tumbaku, Nankoro. Noko Rangayi. Bazane sika moko ba déposer Tumbaku Nankoro na ndeve na ye. Na tiroir. Boye ba tiroir ndenge za ba tiroir kala ba flama. Ba benda ka ba kangi. Ah moko ba tiki pour déjà ba mesala sur ache le boka su ya ye. Différence de Salabaki. Père muto Tumbaku. Non, comme d'habitude, ils sont à Yaouchoulia. À côté de la boca, c'est un bon acheté. À quel aïe? Si vous me suivez à côté de la boca, à quelle toilette? Pour Tumbaku, même ma belle la bière et nanana, chimbok, mais fais-moi baisser la Tumbaku. Si on soit petit, tu es Tumbaku, on soit petit. On soit petit, mais les chimbok, on soit petit. N'est-ce pas? Non, si vous à côté de la boca, c'est Tumbaku, on a yé, à Ben Nazolo. Mon acte la yépe encore. Yéba la soirée de la compétition. Aya suika la soya pitch na msapoa. Acha na eli na yé. A parole là ti chasser à quelle compétition. Noga mukola ngomo mulile kota ke moni soki mbule so beta et tira mulile bandako.
noko aya kotisi loboko atalaki te azotoko dina orgueil atia loboko longolo elongi mpo ayebiki apasi na tia yango yango oyo noko nzoka akwesi loboko naye na nkoro noko azwa maboko abimisa tia na solo noko abende makasi soki abendi nkoro bandeko batata tosenga mpe aide a profite nakopesa na moko telefone noko aza na ngaliema zolo ti lelo ekitaka te zolo noko bade telema boye asali coïncidence mabe atemeli na faux poule kende vous bénisse. Merci beaucoup. Sorbo, un mot de la fin pour na batonio sur Balandio na Inus Télévision na quelques dédicaces na numéro de téléphone pour na bo Inus Télévision. Inus Télévision. Inus Télévision. Merci chaîne à bien. Émission ça polémique. Bon moi un télo sentir gaza chaîne mais qui bon stagiaire c'est ça là. Par rapport à mes missions monsieur ya la on se laisse maison sikoyo le bi na tongo lettre parquet kende ko samba pour ali baku ya journaliste à Bétisio. Vraiment. Félicitations. Merci beaucoup. Vous s'abonnez à la chaîne Oyo, Inus Télévision. Vous s'abonnez, mais bien ça. Bon, moi, on a filmé, on a gagné, on a télé, on a pasteur, on a filmé, on a switch. Bon, moi, on a vous s'abonnez. Autre monde, on a puta bagolo, bana membre, chinois, biso tout. Tous s'abonner awa. Chaîne Yangoyo. On a puta place à l'écaka, on a checké Rabilembo, on a les gars qui ont. Vous s'abonnez. Mais on a un téléphone pour la maison pour na tournage ba gag na selo na site na yo ba filmer na télé na clip na yo na solo na bien spectacle je suis là plus 243 ya uli musheni 89 66 75 222 ya uli musheni 89 66 75 222 après ce mot na Daniel Massaro Gombe na Gombe toujours Daniel Massaro Gombe na Gombe bote nanga pe na paix à son âme fio na bossa na go jamais atoza na sama belé balo ba biso ba ya artiste to ba grand bosso exemple pa ngai Mamadou Aricho ba belé so ke yo ka papa li puta na la rochi lelo la chiga na choc fait paix à son âme boli monesa na kimia bote nanga pe na tel tendai maboko bank bote maman na biso Rachel tel tendai maboko bank mbote nanga lisusu la soki lisu masaro Gombe na Gombe solution na bige match ça ngo bien mbote nanga na batu tu balingaka papa liputa mbote nanga na Nico Mokonzi soda poto mbote nanga ibe na parti Tour Eiffel mbote nanga pe na Clarisse Badjika mami mbote nanga ibe na Maître Cadet Djebrador, 7e bagarre Yambishi. Maître Cadet Djebrador Yambishi, 7e bagarre. Bote nanga Guillet Konsibe Imono. Fox. Bote nanga esthétique. Chungale. Coiffeur à tout. Azo kato ngazo chosu. Alors azo kata yo, mais le rôle azo caresser yo. Tout. En tout cas, félicitations, bon boulot. Continue Moussala na yo, que Dieu te bénisse. Merci beaucoup. Bote nanga Réal. Amen. Ça dit à Simeon on a tout. D'où que Dieu vous bénisse. Merci. En tout cas, tout bien, qui finit bien. Izalaki l'artiste comédien Sorbo Ebois, alias Papa Liputa. Oboyo Kaka, Yewana, l'homme simple. Olela ba comédie na yebi, comédien yeyo, Sorbo. V Big Boys, Mokondia ba flat, na Petro Congo, na Debonome, ba publicité pour na ba flat non eye ba. Pesala ngape mbote nanga ina. Pesala ngape mbote nanga, na moi senzela minu. Nathalie Dembo, bio. Moi, c'est la mine catégorie. Nathalie Dembo, bio. Faut que charge. Où est la nayo? Maman Rose la patronne, Maman Karine Luta, Maman Mado Osako depuis français, artiste Nabino Yewana. En tout cas, quand on a pris numéro, ce qui au contacté, au Kozabagako et au Longolo stress. Donc, comme il y a des plati, l'intelligence et du travail, na pesi mbo tepe ba merci belé na batunyo so balandi émission na biso. En tout cas, ceux qui au CPL na émission oyo, partager, commenter et s'abonner à la chaîne. Beaucoup de gens information bien à classe locaux la boue car avec Plati na katia émission découverte car quand on a lobby peut-être des ambalane il y a libosote aleka beaucoup monnaie siko na bagagi na ye ndenge azalaka na PCB mbote na Richard RM oyo asali en sorte que émission elega ki toko. En tout cas coup de chapeau à vous, nous sommes arrivés à la fin, portez-vous bien, on se voit à la prochaine, bye.